Alors que certaines statistiques renseignent que chaque jour qui passe, au moins 50 000 personnes dans le monde se convertissent pour se donner à Jésus-Christ, les messagers ne le reconnaissent pas. Ils croient en un seul Dieu et en leurs ancêtres. Nous sommes mercredi, jour consacré à Dieu par les messagers. Venant de presque toutes les communes de Kinshasa, ils marchent pendant de longs kilomètres à travers monts et monticules et convergent vers l'est pour aller prier leur Dieu. Ils n'ont pas d'église comme vous pouvez le constater. Dieu étant esprit, il n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour y habiter. Ils se réunissent dans la nature. En lieu et place de séances de prière, de louanges et d'adoration, les messagers s'adonnent aux travaux de la terre et à l'élevage. La prédication de l'évangile n'existe pas chez les messagers, car ils ne reconnaissent pas la Bible comme étant les saintes écritures. La prédication est remplacée par ce qui ressemble pour beaucoup à une sorte de réquisitoire contre les églises institutionnelles, l'homme blanc et la colonisation. Toti eloko oyo babengi oyo baza kobenga ke chapelet toti eloko babengi ke Biblia to mukanda moko boye epai na biso biloko nyonso wana ya kominyo ya makila ya Yesu to mobikisi na biso ezalaka te pe na baptême emona ka pe mukolo moko tozalaka kaka na nguya ya nani mama na tata uti na bakoko ndenge nini yo boya bakoko mobimba okene olanda oyo oyebi ata bango pe mukolo moko. Les offrandes et la dîme considérées comme source de financement et de soutien de l'œuvre de Dieu sont présentées par les messagers comme les moyens d'enrichissement des leaders des églises qui refusent de travailler, préférant vivre sur le dos des fidèles. Soki moto ya kosi moninga azali escroc ke Yesu akoya kondima epe lisusu soki mutalobi na yo ke yaka na tio maboko naza na miracle ezalaka pe lisusu soki pasteur azaka na musala te akende kolona soki ayebi kolona te aya ko biso tolakise misala ya bilanga soki bati tembe mangomba nyonso ekokufa bakobima bazoba pe bakozala na musala lisusu. La bonne nouvelle pour nous est que les gens ne reconnaissent qu'un seul Dieu, que les écrits provenant de l'étranger par le biais de la colonisation ou de l'esclavage disparaissent de la terre des Noirs et du monde entier et que le nom de Dieu soit restauré. Soki Biblia epasuki boka mwape yango pamba te Biblia yango moko elobi musala na yango ete na Roma 3 Romains 3 verset 9 oya kotia tembe po ani bapasoli Bible azwa Bible na ye afungwa na Romains 3 verset 9 akomona ke mosala ya ba juif na ba grec ezali empire ya masumu lokola ezali empire ya masumu elati bato na nzoto biso pe toboya yango nde yango topasoli Bible ke ezali empire ya masumu pamba te Yesu ye moko bakomelaki roi des juifs kasi azalaki roi ya bakongole pe bayindo pe mokolo moko lokola Biblia elobi balongola te babakisa pe te biso pe tolongoli tolandi oyo bango moko balobi ke ezali empire ya bato ya masumu biso tozali na posa
Nous voulons que tous les Noirs voient le chemin du salut, qu'ils abandonnent les églises des étrangers, qu'ils cherchent vraiment le schéma de la vie. L'église dans laquelle nous nous trouvons appartient à tous les Noirs d'Afrique. Pour que nous ayons notre propre indépendance spirituelle, il faut que tous les Noirs regagnent les églises de leurs ancêtres. C'est pourquoi nous appelons tous nos frères noirs qui prient dans les églises étrangères et qui sont égarés en cherchant le salut, de retourner à leur source. C'est ainsi que nous aurons le salut, l'indépendance spirituelle que nous cherchons. J'ai reçu l'appel de Dieu de mes ancêtres. Je suis congolaise, j'ai mes origines au Congo. Je ne peux pas prier un autre Dieu là où on me parle de l'esprit. On ne me dit pas comment était mon ancêtre, on ne me parle que des Juifs dans ce livre et non de mes ancêtres.